ADG ya OCC Audi Nord Kivu pona masolo ya sensibilisation ya ba agent ya OCC babongisa musala bolanda reportage à Pastor Bwana. Ndenge balobake makolo oyo ezali kotambola pona koluka kimia epambola maka ezali ya solo parce que to monaki yango na mobembo ya 3 semaines oyo ADG ya Office Congolais de Contrôle OCC Albert Kasongo asalaki na sima ya ministre ya industrie Anise Kuzunda na province ya Katanga ya Bandundu pe na Nord Kivu pona ko sensibiliser ba cadre ba gens pe personnel ya ba direction provinciale nyonso ya OCC ya koluka réconciliation pe kimia sima ya batiraima ya pambala oyo lingaki kozongisa OCC sima et pourtant bazali liso ya RDC. Awa na Goma bayambamaki le 16 avril 2011 depuis aéroport bakendaki mbala moko kokutana na vice-gouverneur na absence ya gouverneur. Awa ezali entretien oyo basalaki na bajan pona koyebisa bango ke babosa na manso malekaki pe basimbana lokola moto moko de façon que OCC ezala toujours liboso pe likolo. Ministre ya industrie Anise Kuzunda asalaki séance de travail awa na bandeko ya bagence oyo ezali ko dépendre na OCC. Na ngambo mosusu ADG Albert Kasongo asolola kina mama ya OCC Nord Kivu pour likambo ya promotion na bango na cadre ya parité toujours. Sima basalaki visite ya ba installation ya laboratoire ya siège ya OCC Nord Kivu. Pena sima ADG Albert Kasongo ayambaki lisusu délégation syndicale ya OCC Nord Kivu. Soki bolei ici OCC akolei sabini. Soko lei simpunda. Soko lei ici OCC. Soko lei ici coq.